Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Je suis un ministre de Dieu. Je ne me conduis pas bien. Et dans ma faiblesse, j'ai engrossé une sœur. Cet enfant-là, il restera un témoignage. Je demande à Dieu, il me pardonne. Est-ce que l'enfant va disparaître? Que vous le connaissiez ou pas, c'est ma responsabilité. Ça introduit quelqu'un sur la terre. Oh, je crois que vous allez me dire amen. Tu es une femme mariée, draguée. On a couché avec toi, tu as violé la dot. Tu deviens grosse. Ton mari ne connaît pas, la famille ne connaît pas. Il y aurait un enfant adultérin, caché. Les chrétiens sont surchargés de péchés cachés, de péchés secrets, de péchés conscients, de péchés volontaires. C'est là où le diable joue avec nous. Le péché permanent. Alors, le souvenir de nos péchés, ça devient comme des témoins à charge. Qui nous accuse? Et les conséquences de nos péchés, ça nous fait entrer dans la servitude. Mais nous vivons dans un conflit. La chair a le désir contraire, c'est de l'esprit. L'esprit en a des contraires, c'est de la chair. Sinon, sur la terre, tu seras attrapé par le principe divin. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a des erreurs où nous paierons cash à vie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Dépouillez-vous des vieux hommes. Moi, je rencontrais des non-croyants, de païens, mais ils ont une bonne moralité. Ils sont honnêtes, ils sont droits. Mais vous rencontrez des chrétiens nés de nouveau avec une mauvaise moralité. C'est pour cela qu'il dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous sommes dans l'assemblée de l'église. Il y a nos enfants qui sont nés ici, des filles vierges. Et vous vous retrouvez cet enfant de 18 ans, il a déjà fait l'expérience des rapports sexuels. Mais baptisé d'eau et d'esprit. Maintenant, il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui pardonne. Est-ce qu'elle deviendra vierge? Bien aimé, faire le plan de redressement, c'est vous-même. C'est vous-même. Il y a des choses que Dieu vous donne. Il y a des choses que vous vous donnez vous-même. Il y a des choses que les hommes peuvent vous donner. Attention avec ce que les diables vous donnent. C'est ça la vérité. Tu as ta part de responsabilité. Alors acceptez un bon départ et payez le prix. Acceptez. C'est pour cela parfois il faut entrer dans le culte de silence et demander à Dieu de te transformer. Et voyez la vie en face. Je ne suis pas prête à Olobango. Donc, Batoubayebi déjà, Vinanga, Bayebi déjà, c'est on marine abisso, c'est l'abisso masola kati, c'est on marine abisso, c'est l'abisso, c'est l'anga bikamwa, c'est on marine abisso, yembe l'abisso, Seigneur, c'est on marine abisso, yonzamboyo. Donc, écouki nango, nga moni édification, oh, nga la koko édifié, peuple nzambe, nde yangwana, nga la zo sala, oh, vie privée nanga, batikelinga nata, moi, vie privée nanga, mukolo, oh, boromona, que c'est on mari aye, le sous ebsibino, talabo, nde yangwana, bo confirmer. Bamsulu bazuna internet balatisi mwasi moko boye bag bakamati ba oh sœur Mara bali oh sœur Marie a divorcé oh sœur Mara sali boye ah waneza bango mais masola katie yango pimela moto masola mitema motema nanga sandukwe ah motema misamu sandukwe vie actuelle oyo batu bazo passer nango oyo ngape nazo passer nango oyo biso nyonso tout peza to passer nango et puis ezo tika mututé na sens que jalousie est comme makasi na mokili et jalousie uta nango banda pe kala et ezo continuer les sous peso bakisa makasi suko leka pour dire que biso toza wana toza ba éducateur oyo toza ko transmettre message oyo ezo utepa na nzambe ko transmettre ba na nzambe ke boke ba boza la prudent
bossa la boy to pona ko loba ke isa message moko boye isa vie na ngai vie actuelle vie ya batunyo surtout oyo ke otali penza bolobi lisolo na betela muninga nga po betela nga maboko mais nzoka nde wana balukeli yake asali yo likambo donc na préféré na betela nzambe masolo akati masolo nga mitema oyo ata na beteli pe nzambe na uti opengwa kopengwa ezaka ekobote na uti opengwa na uti osala boye mais ye mo alobika je te pardonne tellement popola mabele ko banzile la molai ki ma pression makasi mais ba misusu so beteli pas iyo penza osali penza bo iza scandale nzamba bwaki yo donc pour nous loba ke betela camarade dans mokolo moninga génération na yote kangi na songa liputa no ebsanga batute po bozula ndenge moko bo sope na bina nzamba opesanga $100,000 batu baya okotela la ndako soki pe na beteli batu lisolo ke nde na saboye na suelo ko po na nini baya obotola ngango na préféré na bombelango na bomba on a sena motema na ebisango nzamba sutuka nete soko yebise likambo abitelema popola mabele sopo yebise kopa bien camarade na mokolo moninga génération na ngate aoyepa yebisi ka yebisanga siko suniti ata $1,000 ou bien $100,000 na ozwango siko na bete nzambe lisolo nzamba aboto $100,000 ndeni mbongo nyonso yaye surtout kandeni na mbongo langa donc pour dire que nzamba sana biso alinga na lobai masola kati betela beaucoup plus nzambe mobai mususu même bofani sika moko mais soki monika mwasi ka kozumwa mbongo moko boye mbongo ya yo mwasi il faut esila avaya abanda opesa mbongo wenze il faut ya yo mwasi esila tika na betela nzambe masolo akati papa na beta nzambe na masolo akati po mwa mbali il faut si sana mbogo dao chérie ozanga oyo ukoko pesa nga pesu oyo okopesa bo nyonso ana po livrer masolo akati voilà. Mais ils sont au défaut d'anini. Kouela, ça veut dire nalinga penza te moment oyo nzamba lobi nanga kota mabondeli et nambibi mapa na banga mi comme mi apparaître na miso abatu sans accord na nzambe sans rapport na nzambe puisque ye wana ndaza protection na biso babita ngwa pesa ka provision apesa ka mission apesa pe provision ça veut dire soka tindinga ina ke dosale loko na lolengo ya tindelinga ndenga la rolanda donc pour dire que là na bimisi mystère du voile volume 1 na bimisi volume 2 na obimisa volume 3 na banza banzembo ya volume 1 oyebi yango kumama yeso yo na yo nzambo yo volume 2 salelanga bikamwa masolo akati voilà associé banani troisième siko saison na banzo zoyeba oyebi nzembo saison oyebi nzembo ya nani oyo nzembo ya nani oyo nandimela nzamba ba défier eza mwana eza bana nanu babimisika ça veut dire mwana soka botami faut pesa une chance ça veut dire na bimisi troisième mystère du voile volume 3 tozana kati ya promotion nango et mutu nyonso tu akoki koya kolobate ke contredire ngate ke tozo subir choc wana producteur azate biso moko tosana kanga mote batu presque nyonso pour piraterie l'équipe makasi et makambu oyo ya kokeko pe ko beta na potote et l'équipe et baby sipe sous a bersengai Seigneur mets-moi en kata. Bon, na évité hein, so na bi ke mibali babanga pourquoi puisque naza mwasi naza pe mwasi malamu na de ba mona ba œuvre na ngai de kaka ba tebe ba benganga ba apprécier kanga que vous avez vraiment mwasi okofana nda kwa libala. Vous avez vraiment mwasi okoki ko entretenir mobali bien. Vous avez vraiment responsable que ceux qui mobali atikeli likamoko atikeli obana opesa ebana bakufa te me obete la bana naye et puis là ya ko ya na pokwa olakisi ke tala bana no bango ye baza en bonne santé. Donc pour nous banaza maman ko mama nyonso. Libala pona ngai bon nzambe asunga nzamba sunga po mwasi nyonso tute basala akota nda kwa libala. Ta mususu par exemple moi na moko abotami aza innocente comme na 16 ans comme na 18 ans azu fiancé et ayeko kufa. Donc pour le baquet via bateau mususu ezala bongo mais souci na ngai eza que soki nzamba kopesa ngai mobali o ke nga na ofanda naye o na rozala naye apesa nga mobali o eko déranger ministère na ngate o eko déranger musala na ngate o kozala en plus na kati na musala
donc pour nous bawana papa moi nanga otozalaki na ye o nazalaki na ye déjà makambo esili moi naza côté mususu papa za côté mususu et nazo continuer vie na yebi ke mukolo nzamba o permettre ko pesa nga esengo lisusu ki akokutana na mutu oyo akokozala malamu ko zipa ba trop o akopenser motema na yebi mukolango et aux allez sengo pona ngai mais soki pe nanu ekokite biso no tuto oko bakato na se tozo bisa nzambe nga tout beaucoup plus na bonde la pona libala te ke na me pesa nga libala pesa nga nzamba ko tindo ndata ntangwa yo kasi moko zo ndata ntango so zo déranger nzambe pesa nga libala papa baninga kuna mabala mwa baninga na balye na botie oyibike nzamba ko tindo ndata ntangwa au moins va okuter na mutu mo boy pas donc mutu ngo e mabala mususu e koma nango kake to fanda ka po na bana to fanda ka po to beta to loke na bali na boti mais entre temps kimia te nzoka ndi musala na biso esengaka il faut kimia ezala babi nzambe azanzambe ya kimia et ce qui a payé sur le pamboli et aux ala kimia pour songa musala na oli susu souci esengo kozala ke mari misa mazumo bali et bozo mona se o mara so continuer comme ça écoute ils ont continuer susu so mata susu ke mukomo boya oh c'est o mari toni to ça papa cheka ye oh c'est o mari toni to ça ne ka to mesa na biso wana oh na dina ko so interview moko au monde ni o ka vo mo mnene eh messieurs mais mobali lokola eza volonté nzambe aza mobali o nzambe tam so permettre ki to wela ki kaka po wela kaka et akomi empêchement na kati ya ko empêcher musala na yo kende liboso te nzamba opinion yo donc pona obaki na yebsa nzambe so opesa nga libala apesa nga mena koko kende tiaye makala moto te nzambe tindela nga mobali pesa nga mobali te na ko déranger nzambe te nzamba yebi ke pour ça ya bana na ye o ya moni ke zo déranger mari misa muso za na mobali e bosunga pe musala po anita pesa nga mais so moni ke mobali ngo ya kwa ndata ntango aye ndako komi siège moko do komi terrain moko ya bitumba mo interview bozo ya osasa nga interview boyo okuta c'est moi dans biso vimba et ko tata nini te nini babenga lunette moi te pour te me gonfler mingi au moins que musala nzambe lali donc pour nous ba libala c'est bien puisque mobali aza lokola moto oyo azosi pa ba trop azosi pa ba pasi place au monique aux anglais consolation apesi consolation mais ezala ya bien nzamba permettre ngo et non c'est pas la macasse. Je répète, attention avec la 6e colonne. Oui, mkomoko na bando solo na mwana mwasi moko na comprendre que asaka misala ya mulili misala butu pour ne pas dire ya mulili azali 6e colonne. Nathalie a koti na bureau na ngai. Bandeko, oyebi lolenge muto za ko kotala yo alati ezo lakisa ki azo respecter to azo respecter yo te. Bongo bato lokola biso ba ancien bogar nde okoki ko séduire un professeur. Élève apengwisa professeur. Plein de discernement. Mais le cosa musala ngo Nathalie andenge alati na tuni tata na ye retraité ya Onatra mais portable ya $1000 azui wapi yepe banoko bazate na comprendre que ndeko azali 6e colonne fallait na sungaye spécialité na bango ko boko la mibale kindumbe zana makila to fanda na ba famille wana mais lelo tozotala bandeko na biso na basi suka na bango na somba ba cercle tina lemba nazo lobela bino nako boye batante na ngai te nzamba luka nazonga kuna nde baboti ngai peso ki azio mobali collé serré cimenté oki bango pe baza basi moko bazaka na kitoko moko bandeko baseka ba mongo surtout ya okasa obina sina kenda na matanga na biso boy na moni batante na ngai za kobina omoni mwa sateko moseka abini bonyoma abakisi eteko
Umuni nzoto sembe sembe sepe me asiakei. Asiakei. Bongo soba buta makana bandeko lokola biso te oyebite. Alelinza la otindeli ye. Pour moi yosa lotrema ezate. Kala mingi te numéro na yo bakobengo lisusu te. Okomo benga ya talibo yoti ya kangi. Yemo ka lobelua. Les postes de votre commande soit éteints, soit hors de périmètre cellulaire. Yango nangina peso conseil moko. Ato moni moninga obozali na ye. Azo manifester extérieurement qui brille. Ce que yebi originité tonda nzambe. Motema na yo beta te. Yokana ebisa yo. La beauté est une vertu. La tao ya yo ya $15 wana. Ezana mutu moko nzamba kotinda ye akomona yo pe akopambola yo. Oyebi ba ser nyoso ba fandi ao. Ba yaya nyoso ba fandi ao. Ba sala succès Ba yaya. Surtout ba bazaki na matongi ao. Omuni voiture ye etelemi, mususu ye sandenge nini etelemi. Ba mema bango na poto, ba mema bango na babar, ba bina, ba sala nyonso, ba tikala kaka na ba photo ya bato wana. Na bana, na avenir ezate. Ba mususu pona koluka kitoko pakoli produit pe ko beta ye. A comme tâche le col ba commando na biso ya FARDC. A pakoli produit et pakoli. Ba mususu pe ba yuga kat oyibi ki ba mususu bazana ba courage. Lutte contre la vieillesse. Nzunzu eleka. Omone mutu akala na lambasika. Ashna iwala ti mwa budi, mwa coupé. Kema shangwe zate yukabaka forme. Lutte contre la vieillesse. Dalla babourele. Na mutuna. Ngai tangu nazali koboko la Marie Misamu. Nazali komona ke loko moko a chansime zaki na ye. Nazali kolinga mingi makamuna nzambe pe alingi mingi koyemba tangu azaki mwana muke. Kaka koyemba tia koti na korali, tia koti na muziki, tisiko yonzamba sali grâce munene pona ye, pona tina na koyemba. Uzali na mwa toli ya kopesa ye? Nazana toli ya kopesa ye pote, awumela katikati na musala oya nzambe azwaki. Pona koyemba, poete nzambe awumela kakati na masanjoli. Eloko musoko kiko bakisa mama? Nakuiko bakisete ayika kaka mpiko. Eloko mususu te awumela kati na koyemba. Poeza ele kabo monene oye utepana nzambe. Nzambe yemo kapesi ete azala nzambe, azala moto ya koyemba pe kokumisa nzambe kino lelo oyo. Merci maman. Okay. Papa, est-ce que tu koyeba kombo na yo? Kombo na Ngampeti Joseph. Est-ce que oyebi moyembi Marie Misamu? Nayebi Marie Misambo très bien. Banda bo mwana ete sikoyo. Eloko nini okoki koyebisa biso ya na ndenge oyebeli ye? Merci mini journaliste. Marie Misambo azali mwana koli na miso na ngai. Malgré orpheline ndenge azali, mais ngai nazali tata voisin na fandi pene na bango, nazoko kengela bango mpe nazoko mwana situation nyonso oyo mwana tozali na ye awa. Mwana azali kotambola na limemia. C'est-à-dire boboto, bolingo, kimia. Alors, au la paix, à yokim posa makambo susu, tozo pese matonda ko pana musala wana. Merci mingi. Oki kondima opesa biso kombo na yo? Kombo na Sunda Brigitte. Bayebi nga na kombo ya mwasi. Ya mwasi. Est-ce que oyebi Marie Misamu? Marie na yebi ye po aza leki me aza mwana onga na bokoli. Dengeni. Mama te aboko na maboko na ngai. Po babali ngai na memie na ndako libala na bokoli azongi na maboko mama akoti penda kwa libala. Azalaki mwana ndengeni lokola obokola kie. Azalaki mwana moko donc à part koyemba azaki nelo musala osepia nango te.
ndenge tozala na ndako tikele musala kolamba pesa na tango oyo ekoki po ye alamba na air malamu ake na répétition. Mais siko banzembo ngo za koyemba oyo bayembi ya ndenge nyonso ndenge tolandaka bayembi ya mboka mopaya oyo ya mindele loka bana nyonso bayembaka na classe bezaki banzembo ndenge na za koyemba mingi. Abandi na chorale ayo koma dirigeante ya chorale ayo kota na tambour wana komi ko former ba marche ya tambour ana quartier na biso so tuni mutu nyonso to ayebi au former ba marche mwana mukeme soka alandika ndenga ko tambola na marche ya tambour mbala moko batu nyonso ba olanda ba ko yembela ka nzambe kaka apa ko nzamba za ina musique miso za ko yemba te tolinyo ko pesa ye zona mwa maloba ni ko loba pona ye mikolo yo maloba na ye azawana libota na biso eza libota moko don to koli na liloba nzambe to tikali bo balobi ke mwana soko tikali papa azate me nzambe nde aza papa na bino ayika kaka mpiko na musala oyo nzamba pesi po eza ya ye moko abotami nango pe akoli nango musu na pesi ezate ka yango wana sika sa ko tambola ye bake ya mwasi ndenge abokola ngai ayebisi ngai ke nayika mpiko na musala oyo na ndimi kosala. Ma princesse, tu fais ma joie. Ma princesse, tu fais ma joie. Ruth, la princesse, l'héritière unique. Merci papa, merci beaucoup. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo zona bilare boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali na ndenge na yo mwane. Ka eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso.
tozali na boutique boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.